après tant aussi les so rincer papa bubanzu ko chimona na peka awana otomboli papa mapeka na se mapeka important hein oniki otiango penda savon na se mapeka papa papa ça le loko taza lokola bébé okiti na mabele ta mabele ya papa est-ce que yo melaka mabele ya mobali nao tango okiti ozo fina siko mitwa mabele ozo mase mitwa mabele ko pesa papa posa parce que objectif ezali ngati na obetela sete objectif ezali tango aussi so sokola mobali no bo chimolana soki pe zemi ekota kaka na mai ekota kaka bandeko na nga okiti siko na zizi siko changer le boko hein gant mususu liboko mususu parce que le boko nde simba zizi bien siko okiti kuna na se denga na osimba zizi afulange omundi na zo simba ngo na osimba zizi afulangenge na osimba mutu nango na pangusa ngo sabo bien na simbi mapumbu yo pe simba mapumbu mobali na yo allez na loboko oyo ya gant mapumbu ya fulangenge za propre mbindo ezate zizi na eza na mbindo te yo na ndako kuna papa est-ce que zizi na eza mbindo wana ezaki pour changer le boko ezaki pour na osokola zizi na mapumbu siko changer gant changer le boko siko le boko nde ezala bien pour na kosimba zizi ndeko nanga bolingo ezalaki elenge basala o boye papa mama pena azwi temps ya kosala o boye avant diso na mai ezotoka mon mai ezotoka ezomase masoko ezomase makolo mama aza kutu na besoin ya komase masoko te mais mai déjà ya moto moko eza mai ya moto makasi ezomase papa soki oza nango na ndako te okokoluwe hotel buluwe kaka hotel mama osali papa surprise ou bien papa osali mama surprise déjà balova o ndeko na ngai boye eza mai ya moto na position kaka oyo na katikati ya makolo ya mama ndenge mama avandi bongo moto wana siko ezotuta papa soki ozosokola papa na position oyo sala tu bamabele na yo etuta mokongo ya papa etuta mutu ya papa moko mpe otiki nano kosokola papa okoteli mapumbu na yo omeli yango na monoko deja odunda mapumbu ya papa na position ka papa avandene eza pena position de tir odundi mapumbu ya mobali na omo mobali no pena miso ebaluki miso ekomi 5 heures moni importance ya kosokola mobali basizo okangaka wana 3 mois ozokangela mobali na yo sizo na position oyo na yo moko kutu ndeko na ngai okokama kutu ndenge ofongoli sizo mbala moko alors kosokola mobali très important ndenge abimi propre nalingi mpe na ndako papa pesanga rapport weekend oyo mobali no na ndako atela lokola fulange nga teli boye opangusi mobali na yo akomi peto sikoyo ekomi ntango sikoyo ya kochimo tango sokoli tango sali mobali no boye vraiment ndeko na nga mwasi yebisa mobali okende libanda ndenge nini mobali na ndako akozelombanda ndenge nini oza na ndako ya libala bando tuta tolo na zanga mbanda na biloka mike ya boye o biso basi to negligent na ndako tokoka kosala te bolingo nyonso yango oyo olobakene na ke sokole mokolo oyebi kosokola tina koma esclave na ndako ya libala ndeko na ngai libala eza pasi po kanga libala no vanda des années biloka mike oyebakisa mo bapilipili soki osokoli mobali no ozala na mbanda te mobali akobima te akonovandela okaa na ndako après mosala avandelo na ndako tosokola mibali na biso na weekend oyo lelo toza samedi